to le baza ba responsable bazo sunga libota oya bango. C'est pour cela tozoloba merci na Koffi Olomide. To beta li solo ya IGF. IGF ezali nzembo oyo Koffi Olomide azwa kiton ya kotala pena comment nous les Congolais tozo vivre. Tozo vivre plutôt avec le temps ya kotala comment nous les Congolais tozo souffrir. Projet à 100 jours. 100 jours. Ah ouais, bah maison préfabriquée et tongami même sous na kan kokolo so na kan tcha ba tonga malunga te. Donc bilo rebele senga ezala. Ezali te fingisi pe chef de l'état. Pas na bangonde bakonzi ba bande ko zwa mayele. Que peuple a commis déjà éveillé. Attaque au fier l'obité, surtout n'ata maman et l'unda, a ébi que bakondi baba miyibi. Force de frappe, de vécu. Fighter. Oh, big right hand. One punch. Bonjour, bonsoir, abonnez-nous sur la Force de Frappe Télévision. Moi, votre humble serviteur, maestro Héro Kano, le maître de la presse congolaise, avec Rebek Nabisu Asikiza, Tolobe la Baptiste, na Misala na Bango, ou Jésus-Christ Alobaki, Ato Kondimanga, Jésus Tendimon, moi, Moussananga, Ato Kondima Ferregola, Tendimon, moi, Misala Ferregola, Ato Kondima Fali Poupa, Tendimon, moi, Misala Nae, Ato Kondima Wera, Temuka Dimando, Kondima Ete, Pasteur de l'île, Sito Kondima Bangote, Dimon, moi, Misala na Bango, Katsina Mukili, Bobenga na Bolanda, na partout, Bozali, oh non, ça a connecté. Na YouTube te bo kenembango se connecter na Force de Frappe Télévision aux na TikTok yaga na YouTube aux na Facebook yaga na YouTube botala analyse to l'idéologie à Sigadoza Lango ya to lobela artiste na misala na bango. Aujourd'hui tozo lobela sur notre star notre papa Koffi Olomide Agbada Songa Meli babeta kali kofite oyazali mutu abandi musique depuis ayembisi bato abinisi bato lelo to sa analyse sur nzembo na ya sika na kombo ya IGF o IGF ngi ko la gisa Inspection générale des finances, au Koffi Olomide à son tas, au Koffi Olomide à l'année, il a comprendre qu'il y a beaucoup de chefs, beaucoup de mécontenants, beaucoup de Bazoli Ambongo à l'État, sans Bissoto Yeba, sans IGF Ayeba. C'est pour ça que dans la Moussa, à la Moussa, nous les peuples congolais, à qui peut interpeller le chef ya IGF, Nanzemone Asali Asika, IGF, où ils ont un conseil ébélé. C'est Nana Kole Kabongo, c'est un peu Sambote na papa na biso, papa pena son abiso na kombo ya papa. José Mbaki depuis France, na peso bambote belé papa José Mbaki depuis France, na pesi mbote na Sarah Kalombai la diva utali monso komisi nzambe Sarah Kalombai na peso bambote belé siko zali sans oublier repesa mbote na mutu na biso ya kati Davina Mabinda na peso bambote et je dis merci na ba commentaire na yo Christina Lemba ya assistante na biso na ndenge ya Force de Frappe Télévision Joël Pentacle na peso bambote po awande makambo quoi. On va parler de la chanson ya Koffi Olomide na kombo ya IGF boyoka conseil à Pesibiso nandenga lobby par rapport ya ba détournement ya fonds publics nandenge bandeko bazo liambongo ya l'état local à l'état zaté. Merci. Peuple congolais, tous derrière l'IGF dans sa lutte contre les détournements des fonds publics, la lutte décrétée par le président de la République Fachi Beton Félix Tshisekedi. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans la société SLM Informatique. Donc une petite vidéo pour vous dire que nous avons un nouvel arrivage. Donc nous avons du 7e génération, 6e génération, 5e génération et 4e génération. Donc en X270, X260, X250, X240. Et nous avons du 6e génération aussi en T460 dans le lot. Donc nous avons 120 pièces de disponibles. Tous les PC sont sur du SSD. 256 ou 500 SSD avec 8 Go de RAM, fournis avec chargeur. Tous les PC sont complets et testés. Il y a 120 pièces de disponibles. À très vite. Voilà, je dis encore merci. Nahimoko papa nabiso Israël Makese Yazapena papa. Je dis encore merci à Batutu Bazara Peme na papa na biso. Bon continuer toujours pour son appel na ba conseil na moi bilo quand ni za rapport de toza batu. Na ina lo belo moko ala biso na Force de Frappe Télévision. Toza te pona ko finga batu non. Toza te pona ko kitisa batu. Toza toujours pona ko matisa artiste na biso ba o ba yeba na kite ba yeba na. Toza aussi ko beta c'était na mamboza. Eza ya valeur te. Na communauté na biso elongwa parce que tout le monde a mingi na ba chaîne na biso congolais a nakin au monde a mutazo préféré a Chanzembuya 50 Cent
il y a offélé que il y a offélé. Alors on ne rend même pas compte que 57 a bimi c'est même giga n'est pas téléchargé mais awera il y a article quelque chose. IGF et bimi. Na ba TV izoleka mizoleka mingi te bazo senga mbongo est-ce que nzembo ya bongo nzembo cher bongo nzembo oyo za riche bongo ba ko senga na mbongo pour les na télévision. Je dis encore merci na Kofi Olomide Agwada songa mbil ba betaka li Kofi par rapport ya nzembo na décortiquer bino nzembo wana vous na décortiquer nzembo wana boka maloba o alobi na kat boka ba conseil au Kofi Olomide a pesi nous le peuple congolais boyoka ba reproche ya Kofi Olomide a reproché ba chef na biso ya Congo boyoka ndenga fongoli biso mbo misu Kofi Olomide oza pena ekon ya musique na biso oza moto bimisi ba artiste belé malgré d'autres personnes bazo traiter ne ba traiter mais nous toyebi valeur na yo toyebi capacité na toyebi amour oza na ngona Congo toyebi comment on se comportera pour pas ça toujours bien pour toyebi bande ko belé ba bana musique et pas na jusqu'à présent ba père de la famille ba on les sabana comme il faut ba te belé ba bima kaka boyo bimisi bango ba ke ba poto lelo baza ba responsable bazo sunga libota oya bango c'est pour cela tozolo ba merci na Kofi Olomide to betali solo ya IGF ezali nzembo oyo Kofi Olomide azwaki temps ya kotala pena comment nous les Congolais tous vivre plutôt avec temps ya kotala comment nous les peuples congolais tous souffrir avec temps ya kotala comment ba chef bazo manipuler biso ba peuple azwaki dasa la IGF na IGF première liloba Kofi Olomide alobaki boy liloba liboso Kofi ezalaki pona ko motiver biso ba peuple congolais alobi boy peuple congolais tous derrière l'IGF pour lutter contre les détournements des fonds publics tala Kofi Olomide lo kalobi pona ko lamusa biso ba congolais ko tala niveau toza massacrer na koyiba ne bazo yiba biso ba mbongo oya biso tozo souffrir na Congo kaka po chef moko boy auti na famille pauvre ba cheyo wana directement comme penser mini famille na ye ola kanisa ke bachaki nga pona servir population bachaki nga pona servir nation ye wana ezapa na été na yo sepela na monde konanga omba na nzembo wana ye alobi Congo pays riche mais nous les peuples tous ba pauvres abeza incroyable mais na Congo eza incroyable pour tous souffrir soki na ba milliers muso na ba fin fond ya ba Kinshasa awa o mona mabandeko bazozanga même polo ya kolata tant que na classe otanga ke tona ba coltan tona ba cobalt tozana ba manganèse tozana bloc belé mais biso moko ba peuple congolais comme olika biso kabu et comme maka ya masolo et comme maka ya classe jusqu'à présent bandeko belé bandimate que toi pe na ba coltan yango maintenant juste sabino na Congo eza kane ba dirigeant na biso baza méchant eza ka bandeko baza simambia ya président de la république baza mitemo mabe bazo sunga président na biso Fachi Betonte yango Kofi Olomide lo bagi peuple congolais biso tout lutter contre ba détournement ya fonds publics on est allé loba pe ya président na biso Fachi Beton o yataki kolobango pona IGF Kofi Olomide na nzembo wana aza clair alobi boy tango lia ka mbongo ya biso population biso boka na ndeni tango zo pina mbongo ya l'état ozo lia yo moko na conscience to na famille no yebisa bango ni ke ba futinga to ezanini yo sali de vie ya 200 millions pona batonga ba hôpital po bandeko na biso bazobela ba milliers mususu na Kinshasa ba hôpital malongo ezate gouvernement mon mari oui oza compétent yo samsana comme il faut ba pension pena mbongo ba décaisser 200 millions ba pension ke ne sala musala yo sali musala à 20 millions au train na 180 millions de dollars au bombi yango tango zo lesa bana yo bongo zo lobeloni après zo zela to bengo son excellence to bengo député to bengo PDG non to bengo moyibi oza voleur c'est pour cela Kofi Olomide lobi ennemi ya Congo eza yé moko congolais abi ennemi ya Congo eza muta musika te eza biso mo ba congolais to ennemi ya mboka na biso na nzembo wana IGF eza riche je vous dis tango muta 8 ans abi misi mbongo na ye asala nzembo bongo directement faut comprendre alingi mboko Congo. Parce que il y a d'autres personnes en Mboko pour ba nzembo ya bongo azo c'est la gouvernement pesa mbongo azo za IGF et puis misa mbongo ndenge bande comme sur théâtre pour passer la publicité basala wana IGF pesa mbongo mais Kofi Olomide sala ngona bolimoka ya mboka atake oui ngana vivre na bien Kofi ba kokana na yotika pazo vivre na bien bane bazo tanga na bango bien la banda ko belé mazana mawa wana ya kutala bandeko oya ye bazo souffrir azana mawa wana ko mona bandeko mo ba quelque part bana hôpital te mais mbongo hôpital e bimaki azana mawa ko tala mso ba milem ba fin fond hôpital malongo ezate mais mon hôpital e bimaki yango a interpellé IGF yango lobby clair ennemi ya Congo eza biso moko ba congolais ça veut dire tango oza congolais ozo lia mbongo ya l'état tango oza congolais ozo lia mbongo ya DG to ya FIDA to ya déjà au cas là directement oza des ennemis ya Congo olingi Congo et que libosoté en plus il y a des personnes il y a des chefs au batira eloko na mutu ke ngana kolia na tango nanga so na longwe ba duso ba kolia non Kofi Aboyi IGF
et bandi les lotés ils ont ezalaka bandakala mais ezalaki ya kokunda maloko eloko ezalaka te bato bayebaka ngo te d'autres personnes bayebi comment na IGF kana 2022 awa mais c'est loko ezala depuis chef wa côté le quoi liaka mbongo linga IGF est fonctionné bien te akunda chef wa côté na département le quoi liaka mbongo linga IGF est fonctionné bien te akunda mais Kofi Olomide la Moussi président de la République Fatou Beto à la Moussi c'est pour cela toujours sur la sœur Kofi Olomide Songambeli Agwada o bagbalo bakaki ça mutu mabe non mutu aza mutu agoza ça pour ça bola mutu pas comme j'hésité attends je dis pas zalaka il y a des personnes ba sepela na été ba mona ga mutu mabe pas panza ba pigeon na bango pungoki ba mama mbele ba kweya ba mère papa oh aza mutu mama be OK soki mutu azoni soki mutu alingi yo akofrapper yo c'est pour cela lelo mona Kofi Olomide azupena idée initiative likanisi abengi ba mission na e ba yembela IGF bala musa nous les peuples congolais par rapport il y a miyibi na tay comme mdoute mais par rapport ya miyibi ba oh bazo détourner ba fond ya biso ba peuple congolais Kofi Olomide aza contre bino na nzembo wana IGF alobi makambo ebele nzembo IGF eza nzembo moza riche Kofi Olomide alobi boye boyoka ndenge nini bino ba chef bino ba PDG bino ba député bino ba ministre bino ba président assemblée ba sénateur tango liaka mbongo ya Congo so liango yo moko entourage na yo bazo souffrir et ça la bino ndenge nini alors to poser bino ba question est-ce que vous êtes un vrai congolais pour moi je ne sais pas si vous êtes un vrai congolais na olimba ngamo na miliela bandeko baza pemé na ngabaliate non so botal ba mongo boyi baka jusqu'à présent bo tongela nga tolo ka malongo ezate botika na banque mindele ba mindele ba bombisela ngombo na bango mais awa Congo ezo souffrir botika quelque part na ba compte bloqué quelque part on l'écoute donc encourager volter mais on l'écoute ça la ngota la Congo o oublier des bandeko musu ba kozwa misala ke okopesa ngo na banque mo ya Belgique il y a France, il y a Allemagne, il y a États-Unis. Kofi Olomide a un contre-comportement. On a le clair. Quand vous, les chefs, vous liés à Kitoko, entourage n'a pas souffrir. Vous avez nini. Pour nous, vous avez souffrir. Alors, vous avez Congo. Kofi Olomide, vous avez riche. Et ça, vous avez bébé. Kofi Olomide, vous avez c'est quand alors PDG, député, honorable, son excellence. Mais yo mona conscience na oyebi que vrai comme on engagé moyibi pour chaque jour na lia mbonga moyibi tant moyo ke na ensemble ba person mbongo oyebi que zapo a eko mabe yeba zo lia mbonga moyibi tant moyo quelque part mutaya corrompre pour na obi misa mutu mona kacho yeba déjà zo lia mbongo ya moyibi tant mozo nga bengo général ba bengo colonel ba bengo excellence mais la conscience na oyebi que nga na vivre chaque jour na mbonga moyibi Kofi Olomide aza mutu ko azwi temps pena ko la mboko Congo parce que tozala ba rebelle yelinga ka ba bengo son excellence honorable président, directeur, mais chaque jour, au lieu de sabana yo, bon mamoui, et ça le rabino n'engeni. Et ça, ma babé, bozo la famille na bino, yango to mona ba konzebele jusqu'à présent ba na rien. Les gars ba longole na fonction d'agi nango, abani ko teka banda ku moko. Ti si les parcs c'est que ça qui ba mbongo ya moyibi o balo bakale bien malaki. Ko folo midazo beta c'était sur yango. Avant Nzembo IGF Kofi Olomide doit tant ya ko yembela Congo déjà Nzembo na affaire d'état o eza na vocal o eza clésa patriote ya solo alingaka mboka na ekoleka nyonso patriote ya solo ataka terre commun liboso Congo ebo ya bitumba tous na besoin ya paix biso doza juste na besoin ya paix na mboka na biso Congo to beto mona clair to na besoin bandeko bo sita misala par bandeko bo sita classe bazo misala ya bien et non banda to bandaki papa François moi na assisté quand mon papa François, mon nana Sissi, quand mon papa François, mon papa nani, gouvernement to, misala moi elle était comme le roi ya famille moi quelconque non, tu as besoin basta la ba compagnie, ba tonga ba école, ba tonga ba hôpital, soki mutatangi classe bien, a kozanga misala te soki misala ezali, Kofi aza ko interpeller biso, ko folo mi le belo comme ça très important, mbongo ba PCU pour na kotonga mboka, mbongo ya travaux ya l'état, osombeli yango troisième femme non lupango. Mbongo ya oyo senga batonga ba hôpital pour ba ndeko na so ba handicapé osombeli petit frère non Ferrari est-ce que c'est normal mbongo ya l'état osombela leki wala ndio Ferrari mbongo ya l'état osombela troisième bureau non lupango na mbongo ya l'état tant bozo lia mbongo ya l'état bongo bino mbongo personnellement bisa la bino non ndenge nini komona maka oui na zumo mbongo ya l'état na kosombela mo se lupango comment est-ce que tu m'as l'état du petit frère on a sommé Ferrari c'est normal est-ce que c'est vraiment normal que zo mbongo ya l'état ko somba avion Kozo mongo l'État ko tonga ba université mo quelqu'un na compte na yo au lieu d'attendre la compte à l'État mais na compte na yo kozo mongo l'État ko somba concession ko sala na compte na yo c'est anormal ko folo midazo déplorer ba comportement wana c'est pour cela ko interpeller IGF akobalisu na musana ko folo midalo bisu suboy mongo ko somba ba ban po bande na biso batanga classe bien
na ba milliers mso ya carte batanga bien na ba village batanga bien. Est-ce que ça mbongo wana yango ko sombela ngo château d'Espagne? Est-ce que c'est être congolais? Est-ce que vous êtes un vrai nationaliste? La télémélie makambo wana bi mongo ya école to mongo ya baba ya l'état eza pona baba ya l'état eza te yo ko sombela ngo château d'Espagne avec des temps avec des jours il jette tout ça musa na ngo mettre ko landa ngo tuna to ko boto la ngo to ko te ko na vente publique mongo ko zonga na l'état. C'est pour cela qu'on fait le maison télémélie la makambo to ko interpeller toujours IGF. Tout ça makambo tout le monde a yoka ngo ato monité mo yoka ngo que chef mo quelconque azo mongo quelconque qui no sombela ngo pa mo ya boy. Oyebi sa wana te troisième bureau ya mutuki ngandi. Oyebi ve wana te leki ya nani. Ota leki ya nani ngasala ke loko te azana villa ya munene, azana plus de 12 voitures, toutes les voitures ba pesa na gouvernement, leki n'est pas zwaka. Ma travail na gouvernement te. Et loko profilo blago télémela parce que senga na IGF asala musala comme il fait. Na sengi ndeko na Joseph Ndomba simba za na montage, ami ko balancer biso na nzeme wana ya IGF. Boyoka koma profilo mide aza koloba, boka koma ponze mwana. So yoki mingi eza na maloba oyo za ko interpeller nous les peuples congolais eza mana maloba oyo ezo la musa ba chef ya IGF pour na musala Ndomba si tshele biso no image wana ya nzimo na IGF. Peuple congolais, tous derrière l'IGF dans sa lutte contre les détournements des fonds publics, la lutte décrétée par le président de la République Fachi Beton Félix Tshisekedi. Avec le temps, avec les jours, c'est pour cela que nous sommes IGF, nous devons encourager ceux qui font le milieu de la IGF, toujours Moussala au Yibi Bakangiyo. Quand la stade à Bandal les commis, quand la n'a pas sa responsabilité, pour n'en directement faut basani. Mais le botal n'a pas boloba, pour n'en directement faut basala netinin. Batikaye, non, non, c'est normal. Il n'y a pas si ça dans beaucoup comme un stade de quoi stade ya Bandal. Kofolo midalo bibe stade ya Bandal comme jardin zoologique. Pour stade ya Bandal so koti wana rozoka. Banyoka babota matite bota que gouvernement congolais bimisa mbongo pona ba stade wana nyonso. Ko bon stade ya Bandal, stade na biso ale matin mis ba stade des belé gouvernement et bimisa mbongo metala lelo. Bino moko bo trouver ngo ça normal. O l'équipe na Bandal zo ba ke winga za mona Bandal solo. Mon équipe na Bandal mon stade o ba pesa ki mbongo etonga mama yo mutole yango yo mutu ya Bandal. Est-ce que vous êtes vrai patriote? Est-ce que vous êtes un vrai Congolais? Il y a un mbongo, il y a un mbongo, il y a un mbongo, il y a un mbongo. C'est vraiment anormal. Quand on fait le modèle au Biboyo, il y a un programme il y a 100 jours, plus de millions de dollars et bima, plus de millions de dollars et bima pour un programme il y a 100 jours. Jusqu'à présent, tout le monde est de l'autre côté. Ezaki emo kwa balandeli siko batiki na bango mpe bango izo lingeli kana ngabwe ko folo mndalo biboye ba coltan ya ba biso ba congolais ba coltan na biso ba minéraux na biso moko eza suya ba congolais te ekomi ba libanais na ba indien tala mboko au Congo. C'est pour cela ba biso ba oyo ka diamant ka lokona na sango poto tanga ngona nchiki ba coltan ko to okomona la ngwa na télévision mais ba chinois bazo mona diamant ya Congo bazo mona coltan presque chaque jour ekomi ya bango. Puis en plus, on a prix normal, on a prix mangondo. Je ne sais pas de besoin de comprendre mangondo. On a prix, on a bon on a ngoté. Comment te la mango le roi Jacob. OK, ça bon fait côté le gouvernement congolais pour na koyeba ko bomsa ba prince, pour na koyeba ko créer ba activité, pour na koyeba ko créer ba emploi, mais tel est biso nezo qui na ba poche abat. Au moins mutu mo 4 mois pas ma maman to mi 7 niveau. Pour nani monga ba ya ba coltan na biso ya ba cobalt na biso ya ba manganèse na biso ya mo batebele bazo ngindela lelo Koffi Olomide a téléméli makambo wana lelo Congo comme mboko ya chacun pour soi mutu na mutako moto l'intérêt personnel na yo l'intérêt gouvernement Koffi Olomide boyi bongo albiton bacho na poste mo quelconque bacho pour na poche na mo bacho pour na intérêt ya batu nyonso ba vivre bien so mutu azolia bien azo yibate Kuluna eye aka pona manque ba papa musala les até ba fonctionnaire ba papa baza ba chômeur moi biso aussi des jeunes aussi c'est musala aussi na classe boy on a musala te fin de compte au sani au sel pe cabine babuki au buni na ndenge na ouais au sel moi maison na quoi babuki Koffi Olomide télémé la bi pourquoi mboko comme mboko chacun pour soi abi est-ce que bongo amour ya Congo eza pour la personne oza na amour ya Congo jamais akoba na kolia mbongo ye moko Arusai la bateau, Moukili Salma pour la bateau, tout le monde a le gouvernement français. Comment est comme un chacun pour soi? Au lieu de choses numéro 1, accompagnement quelqu'un, Songolo Pakala. Batcho, on a pas travaillé pour la bande de chef, Mungamba, Yabato assez, le logo chef, Olkambon, Yayemoko, comment comme un chacun pour soi. Koffi Olomide, tant que yo comme ça, la bonne on a accompagné à l'État.
au moins intérêt personnel il y a yo est-ce que vous êtes vrai congolais est-ce que vous en amour ya moka na yo to na sunze mo wa IGF bongo to zonga to ba ko continuer une émission c'est pe là to ba s'abonner na chaîne na biso Force de Frappe télévision biso to lobaki na rubrique auto rosuka bongo te tozo kitati na nzela to yoka na ba point de vue ya batu ya biso ba peuple congolais est-ce que nzemi wana malgré ça ba conseil est-ce que ba sepeli nango na personnellement na za fanatique nzemi on a par rapport conscience na biso ba congolais comme ki ya olala congolais comme commerçant ba yibi alors moi non problème te ata ba melier lo ko zo nango problème te ata ba lembo nga ba prince congolais akomaki ko mona ngo ko zo nango normal atigalia azolia na tanet congolais ba bomaki esprit ba bomaki ki bomoto na e classe biso congolais tanga e comme okelo ko zo tengama to kitala mabele to ka bandeko o ba yo kanze mbona to ba zo kanze mbona soki na matoi na bango na conscience na bango ezolobela bango nini merci. Force de frappe, de vécu. Oui, tous à sur le terrain, tous à moi quelques interventions à Bandeko. Bonjour. Bonjour papa. Ndeko, vous avez compte sur Force de Frappe télévision, je ne sais pas. Ou la ninja ou Kofi IGF. Oui, Nanandi. Ou attirer les sons ninja moi. Bah vraiment qui on a une attiré qui par rapport à Keningi bah agar à l'état Keningi ba bon à l'état, Ningi ba faire bah chaba mamon quoi. Donc vraiment qui dans sens ni en sens quoi tout comment embelli donc vraiment et c'est biso qui bangonde va changer donc non le président Fachi Baito a présenté un changement donc a changer la mibité a changer qui na ba oyo ke basa na moi non soit qu'il y a vie biso jeune comprendre donc tout ce qui moyibi c'est toi kondiwana donc bâtiment qui moyibi donc vraiment tout ça vraiment on a besoin de monter. Donc vraiment, il y a un changement. De plus, pour ça qui changement et écoute dans le gouvernement à Bissau. Oui, tout le monde Ndeko. Ndeko, bonjour. Bonjour, les journalistes. Oui, papa, vous avez compte, il y a Force de Frappe télévision. Est-ce que vous avez eu un Nzembo ya Kofi Olomide ya IGF? Oui, nalandaki Nzembo ya Kofi Olomide ya IGF. Nalandaki on bena bande bandel tisuka na. Na kati o tirer les sons. Bon, na kati ya Nzembo wana Kofi alobi mo biloko ebele. Kofi alobi bilo moza très important, très capital o ezake ba kondi o ba yoka ki yango il faut ba digérer yango malamu. Donc c'est lo moko ba ko lingate ba me mangonde ba linga we me lango ko luka Kofi to ba kanga ende ba sala liboso na karma pa tango embaki Nzembo ya mama emo en tout cas alobi bilo moza très capital. Taka muta comme na niveau lo ba ke peuple congolais biso no stoza la na sima IGF pour soutenir IGF. Po yangonde eza donc, ce chef de l'État a abimisi IGF lobby ezaki a refini kama. IGF et banda so ezaki créé ce banda 1987. Mais ba kunda yango na se ministère à finance. Oui, et belé ba bagi IGFT. Et ça là qui déjà sa structure mo ya kalabasala yango pour na contrôler ba fonds publics. Alors, bango bazwa ki yango ba kunda ki yango na ba régime passé. Nde chef de l'État tangoye lokola za na posa ya mboka etambola nde habité IGF faut mata pona to contrôler bambongo l'État ozo bunga parce que to bosana te to za na mémoire courte ah kala mingi te na régime passé ezaki na professeur mo le professeur Lozolo Bambi auto lo baké chaque année to bungi saka plus de 15 milliards de dollars na kesa l'État. Alors, oui, c'est un discours à partir du discours, on comprend pas que 15 milliards de dollars, on Kofi Alobeli et qui n'a banda kulibanda na mboka libanda. Est-ce que toi interpellé peuple, toi interpellé président de la République, il faut pas le qui ça est? Ça pas forcément parce que Alobi il y a bosso toté. On y soit mbi wana yango to mone salama. To mone ba musu ba détourner ba mbongo ya nini projet ya nini 100 jours. 100 jours. Ah ba maison préfabriquée et tongami même musu na kan kokolo so na kancha batonga malunga te donc biloko ebele senga ezala ezaki te fingisi pe chef de l'État pana bangonde bakonzi ba bande ko zwa mayele que peuple a commis déjà éveillé ata Kofi alobi te so tuna ta mama ya ndunda ayebi ke bakonzi ba miyibi. Là directement je dis merci na Kofi Olomide Agwada Songa Mbeli Double King papa na Didiston oyemba barumba tout le monde est d'accord lelo oye ko interpeller biso comme vrai patriote comme vrai congolais oya lingi mboka ne ekeli boso je dis merci na batutu balinga Kofi Olomide je dis merci na bafa nyonso oyo ya quartier latin je dis merci na équipe nyonso ya quartier latin par rapport ya Nzembo kitoko ya IGF je dis encore merci na venanga Abraham et Matimbo papa na Judith Matimbo je dis merci beaucoup à toi je dis merci na ingénieur Betu na Istana Kasamul ingénieur Betu na peso merci belé na pesimbote na tontoga
totoga mutu na ngasola ben tontoga yaza bato basabona na chaîne na sope ba commentaka soko lingi babwaka aimer commenter tikaka komo ozwa libanga na pesu sumbote na moto asunga biso linga tozanga te na kombo ya Joël Pantacle. Joël Pantacle ye muta makambo ye mpanzi na wana kulala po ngaba bébé mpanzi na ye lala pongi nga maestro ero kanona lala ponga ba bébé unazaka na Joël Pantacle muta makambo tontoga muta makambo sans oublier ne la finda na peso ba mode belé siko zali. Je dis merci na batu tout ba sabona na Force des Frappes télévision na besoin ba commentaire na bino bo aimer boko balisu boko aimer bo la musaka la musa so tale miso CP na muninga mo tala gete kene bouger papa on a la Force des Frappes ba lobeli IGF avec Kofi Olomide Aguada. À part cela, tout ce qu'on a profité, on va parler des artistes na misala na bango. Vous avez qui a na Force des Frappes télévision. Je dis merci na mon boss, papa ya bane belé, mais papa les mangate malgré maestro. Papa, merci beaucoup. On a confiance au Pessanga. Je dis merci à l'équipe technique. Nous sommes mon adieu. On a péché. Merci Belé. Je dis encore merci. Je dis merci na Seigneur Jésus-Christ. Où y a battu la kanga. Où la muga, ils ont utilité. Tant qu'ils ont 10 francs, nous avons 4 francs, ils ont la volonté, nous avons la volonté de Zambie. Donc, on a un million, nous avons 1 million. Il y a la volonté de Zambie. Toi, prendre aussi, ça fait du bien. Je dis merci à vous tous. Bye, dans le prochain numéro. Force de frappe, de vécu. Fighter. Oh, big right hand. 1 punch. Force de frappe, de vécu.